chez Biso Télévision, chaîne Oyo Kokani. Bana na bango wana, moko ya 12 ans, 13 ans ya mobali. Ta on a obaluka na sima, poubelle ezate po na simba kisoki papier mouchoir, papier mouchoir. Ta on a obaluka na sima, na ngina bwaka papier mouchoir mais na moni poubelle quand po ezalaki ya propre ya sika. Oh. Mais nani poubelle na ngai ezate? Ye mwana wana. Habite na moni okwa ezakuna epa na bango, na lupanga famille na bango kuna. Non, babimi kasiko bakimi, ça va bon. Tena kana tu na cantine ngote, nani asazwaki bandalobi ayaki nango ngalo. Mais ngamoni ete et comité na moni pe ete ça va. Ngana ki. Na ki église. Mais na biso ke grand problème ete. Mwana wana bungi. Aka ndalo ba oni na zona, la police ekoti. La police ekoti ko. Bayokanga. Ah. Oh, monsieur. Toké na bureau. Na bureau pourquoi? Toké bon, ça va. Bon, c'est la question de l'attaque. Nous avons une kilote, na koti, na salika une courte prière. Na binzambi. Na ibi likambo ni mutu ni makolo. Alors, les loyo ngambonyo somona mona na te ekite lingai. Tandis que na biata elo côté. Bon, ba fingi ba lobinyo sobo. Siko yo moko justifier ngai. Nani major abio akota na koti. Vanda na vandi, azui PV, azui papier. Atie procès verbal, atie PV, a commis date, tout, a commis. Et s'il a bien, monsieur, comme on a dit, on a vu comme on a dit, Josué Lokamba Kunz. Adlaïs Nobik, a tel oh, c'est là, abîmé Libanda. Josué Lokamba Kunz. Au salanin, on a vu non, on évangéliste. A commis pété, a commis pété comme côté. A la liste subik, abîmé Libanda. Habita la moto, on a sambi c'était. So eza makambo na famille na omona tandeni na bano sami c'était bo sala nyoso eza makambo famille na bino botika mutaba to donc na kokate naza conscience na ngai et sala ki oh nzamba pesi église siko nzamba lobaki na fungo l'église même voilà c'est ça siko tango avant na fungo l'église yesu abimeli ngai wana osama na butu abi kendo fungo l'église aliaka te nini te atele mapete loko te aza kuluwe na mbetu mbongo nyoso pesili ba médecin ba tali ba bité aobika suti bozonga ndako so akufi botie na mort to sambeli pam d'ailleurs to sambela na buyi bon akende kopema na kimia akende na ye na yebi pete ngai ezaka ke yo na lobaki bozela ngai baseli pe ngai na ye pe na yibo toke tokota azana ndako to sambela ndeto bandiso pam nzambe tinga bo esili bozela souffle de vie ezonga awa nkolo azanano o tana ikokite akokufa bote zongisa na vie et à témoigner au nom de Jésus-Christ na yo ka ba bisanga pena litoi asekwi mo ndenge na tune motuna po na omona yo oza pasteur te oza ndoki oui na yo oza ndoki obotama na kindoki na limwa mama na bino expliquer notre ndenge zalaki pe okobela soko tubeli te otiki ndoki to komona explique-moi weso makamu na lobi oza ndoki to te ote na ndoki andimi face à face. Et ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin à $1. Alia Amila Alata, initiative de Maman Emily Setimaninga Mwasinzambe. Na $1 na you, tu peux sauver une vie. Notez bien, descente et cause à la Bongo naba orphelinat, mokole le 24 décembre 2021 naba orphelinat. Tala mabele malamu ya koluna, pe nzambe akokanisila yo. Mais surtout ça la bolam, livre souvenir et fondement. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Bien aimé, Total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos orphelins. Le mois de décembre est juste à la porte. S'il vous plaît, veuillez contribuer votre $1. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Merci na maman Emily Setimaninga Nzamba Pambola yo pour na ONG Vida. Na $1 seulement et que permettre ONG Vida bakende à collecter en bakende couper ça ba orphelin na opération meneno ba osala le 24 décembre ya année oyo na kola na moi passe mais nazala orphelin na yebi bon est-ce que o azangi ba boti celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel toi en pour ça to c'est ça bon $1 à pam et ko foutre la orphelin mon classe to pesa $1 ya pamba pour na bonne année orphelin
azanga loso te soso te fufu ya kolia te tobimisa crise kati na biso topesa na oyo tozala $1 nalinga orphelin yango nalobi $1 na biso ya nde na oloba boye benga na numero wana opesa $1 no ndenge nazopesa tout à l'heure soki ozalaka motema malamu ya kosunga tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo tozali bongo na M-Pesa, e-bank, Airtel Money bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina oya koboya kopesa $1 na ONG Vida pona kosunga bana etike façon na kopapolela ye akolapa c'est le pasteur Lité Yakanda mutakala na nkolo bozali ebele bokota l'émission de partout na pesi bino mbote mbote bala nyonso ya chez biso TV oui malamu na mission na bino réponse à nos questions yande ko na napesi moyini nanga mbote moyini bonjour moyini nanga bonsoir chez Biso Télévision chaîne oyo ekokani na yo Mbote, Balandinho c'est chez Biso Télévision. Très heureux de vous retrouver encore une fois sur votre chaîne éducative professionnelle chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble, chaîne Oyo Ekokai Nabino. On sait que vous êtes tellement magnifique, tellement chrétien, tellement spirituel. Dieu agit, excusez-moi. Alors c'est pour cela on dit la chaîne qui vous ressemble. Déjà plus de 129 000, bientôt 130 000 abonnés sur votre chaîne, notre chaîne chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. C'est simple. Si c'est pour la première fois que vous nous captez, vous êtes partout dans le monde. Vous êtes en France, en Turquie, aux États-Unis, au Canada, partout dans le monde. Allez là où c'est écrit en rouge, s'abonner, appuyer ou cliquer. Alors pour avoir toute notification, juste il y aura une cloche qui va sortir. Appuyez alors sur la cloche pour avoir toute notification sur votre chaîne chez Biso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Merci comme ça à toute l'équipe de chez Biso Télévision. Merci à Dinish Monsolo et puis Elias à la réalisation. Merci comme ça à Chris derrière la caméra. Et puis aujourd'hui il y a l'assistance de Georges qui nous assiste. Maestro derrière la caméra, surtout l'autre photo Tongakio. Pour spot nos salaires. Donc merci pour ce bon travail que tu fais. Voilà, aujourd'hui on est encore une fois de plus avec cet homme de Dieu qu'on appelle Toton Dakaote, Teokaka pour Sato Zarana, Teokaka témoignage Nayo. C'est l'évangéliste Josué Lokamba. Josué Lokamba, cet homme à qui on est toujours édifié à être avec lui sur ce plateau, avoir ces beaux témoignages. D'ailleurs, je lui ai demandé avant cette émission, mais est-ce qu'on ne peut pas continuer de témoigner tout ça le rappel. Moi, c'est il y a un message au Kolazotindaka, moi, enseignement, voilà. Il y a tant de gens, je reçois des appels, nous recevons tellement des appels pour cet homme de Dieu. Papa, je suis Lokamba, une personne intègre. Et puis quand il te dit, je serai là à 10h, n'attendez pas à 11h, à 10h, il est là. Merci comme ça à tous mes partenaires, je salue. Non pas parce qu'elle a l'argent, mais elle a l'amour des gens. Maman Aminata Nonga Labile, merci à toi. Merci comme ça Blaise Ochodi. Et puis, sans oublier maman Aminata Nonga Labile. Et puis, maman, la Fondation Vida, excusez-moi, la Fondation Vida, toujours en avance. La Fondation Vida, donc opération $1, ça continue toujours pour aider. Et c'est qui maman Émilie Mayinga Seti. Donc voilà. Merci beaucoup maman. Et c'est maman Émilie Mayinga Wale. Il faut à sponsoriser à 3 émissions. Oui, oui. La travail. Papa, je suis. Merci beaucoup. Je vous dis bonjour. Bonjour journaliste. Bonne santé. Santé ça bien. Amen. Santé spirituelle ndé ça sous malade mon collègue. Amen, amen. Le 28, c'est ça qui est la retraite. Au Bimi, les 30, fin du mois, comme d'habitude, les retraites. Après, au Bimi, tout ça s'est bien passé. Ah oui, en tout cas, c'était bien passé. Amen. Oui, même l'événement, c'était bien passé. Et puis voilà, nous évoluons par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, avant tout banda, on sait que au combat de la prière, tout côté de la présence à Kolo. Tout Sambé. Amen. Zambé, aux alliés roi et monde. Yozo régné partout. Il y a un 5 régné dans l'émission. Amen. Afin que bande va se retrouver au nom de Jésus-Christ et puis base la solution comme na bango tous à la guider par le Saint-Esprit et protégé par tes saints anges mutunyo soit kolanda même la rediffusion amen à vivre miracle Seigneur pour à reconnaître que yozali na capacité à kosala nyos de loin comme de près au nom de Jésus-Christ amen. Amen, amen. Merci papa. Papa, est-ce que au fait d'après vous babengé ba mais papa, émission ngo kataki ngo boye tous les sous sur mon colonie ni bato ba bien. Belé alors. Tous ceux qui la bazo réclamer. Mal azo savongo que papa na otika kata belé bazo réclamer vraiment. Tant charnel les ali, mais spirituel les amakas. Oui oui. Faut ba prière ils ala ke belé. Voilà. Tozali bato yo naloba na consacra vie na ngai pa na Nzambe. Amen.
Alors, ce qui est consacré est sacré. Amen. Alors, nous avons mené vie au col à Montignon sauté. Gloire à Dieu. Donc, tant que nous avons sur comment prier, nous avons makambo mususu wana. Pour Yesu aloba na ngai, na koloba yango pe, et ko édifier basani nzambe, et ko édifier peuple nzambe, bana nzambe, et ko édifier bango makasi. Donc, comment prier ezaka thème moko to lukato to développer. Ah oui, tu peux développer yango sur comment prier, et puis tu peux développer sur qui est Jésus-Christ. Et ça bien que bien dans le débat, mais du moins et tu peux citer qu'à la conclusion, il y a vrai. Voilà. Qui est Jésus-Christ, qui est le vrai Jésus-Christ. Oui, oui. Voilà. Yango, mosala nanga ezali koluka elongi na nzambe. Soki bato babenginga bazunga te ba ke nazana no koluka nzambe. Et puis ba mususu pe peut-être dans un service. Neti boye soki mutabenga na oyambate. Bon, toujours ça l'émission. Très bien. Voilà, mais na insisaka latika message. Surtout voilà, c'est ça. Mais je pense parmi bato babenginga majorité à 80% baza satisfait. Ah ouais. 20% peut-être bazunga te mais même avant na yawa na banika ko rappeler bato o ba komelenga surtout. OK. Na bani ko rappeler bango titi na bono rappeler bango bozo na nga. Ata ba 2000 messages te za. Wow. Et zalaki 28 000 messages. Alors voilà, tozalika ko bunda na ngolo nzambe pona mutu musa yamba telefone na ngate. Ah kanga moko yango sikoyo. Da yo mo pe folandela on pe moko. Folandela moko kolandela personne wana bazo benga yo bazo loba mais faut pesa ba rono ça. C'est le nzambe mais il faut orienter bango quand même. Et ça bongo il faut orienter, il faut prier pour naye, il faut on nzamba lobi o ebisaye et puis on peut ces solutions. C'est ça, on peut ces solutions. Voilà. Précédemment, tu sukaki tango sundaku. D'accord, foutez là. Bayer, na moisi, bakaboni mais OK kozongi sa moisi. OK bango malele ba voiture. Ah. Ce qu'on lui a demandé ça m'a sali bon. Avec côté mon nzamba masali na en ligne. Nganga kufa. Comment il dit ah depuis le 30 décembre. Depuis le 30 décembre. Ah. Le 31, le 1er, le 2, le 3, il y a la page, la leçon, la avec apôtre, la ici, avec apôtre, Bengue, ah, ici, ah, habitant, il faut des opérations, la vérité. À la responsable, sur les opérations, à tout. Ah, c'est normal. Pour moi, ça, on a petit frère, il va pas il y a le compteur. Il y a des mots. Mon accession, il y a frère. Ah, ouais, avec la CT. Ah, il m'a fait ça. Il m'a fait. Une occupation, ah, ouais. Parce que fort, le match passé, on a fait une appel. On peut pas gagner dans le cas. D'autres, on est là pour les sans-papas. Olakisa kinga dala lingundu ube kwa munenga haleluya bana sana amen kasi akitina ndo alongoli bilamba peza la kisinga na kama dala lingundu na fini na tuna papa oui non est papa il a beau il faut si son tournage chancer donc il faut si la nouvelle opération de la vie ça va son beaucoup de livres dans l'ancien beaucoup à ce moment-là, il y a 1300 faire abonner Yango. Aïssi a respecté la condition en fait. Papa a respecté les abonnés. Bon, on est limoué. À ce moment-là, on va. Papa a l'ingoulou. Nous sommes déclaré au Méné. Bien sûr, au monde. Dans la parole. Est-ce que ça nous souffle? Ça nous souffle. Comment on va besoin de nous? Non, il a mal mis ça dans la tête. Ah oui, est-ce que ça nous souffle? Après l'hôpital. Ah, oui, l'hôpital, on va passer l'examen. On a fait l'opération, il y a un mot, la bobine. On va opérer, oui. La bobine. La bobine. Ah, faut pas y fiche. Ah, voilà, faut pas y fiche, on va passer l'opération. Pour l'examen, passer à wow. Amen, bonne assemblée. Comment on va prendre médical et la mobile? Oui, il faut qu'il y ait un bon opération à l'Ungundu. Mais Nzamba Salinini. Nzamba Salinini.
vous sentir quelque chose de mauvais dans la carte. Vous sentir une douleur dans la papa. Une douleur dans la ligne. C'est mal. Vous pouvez voir comme ça, c'est le ciment. Loba Yahweh! Douleur, oh Yesus, tout misanga. Source ya douleur. Na détruit yango. Au nom de Jésus. Élis-moi. 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 Au nom de Zambali Moussa yango sikoni. Dès que tu as communiqué, tu as ça. Bon, frère, les taux clôturés. Alors que c'est sauté. Tu viendras témoigner. Au nom de. Si on bat tout le monde, il faut. Passer dans l'opération. Oui, ça va mourir la même. Ah, c'est d'autres souffles. Et ça, ça. Dès que tu as témoigné. Et puis, il faut qu'on ait une peine et qu'on soit à souffrir. Parce qu'il y a passé l'opération. Pour vivre le miracle. bakisi na bango na nzela ngola bazwa diamant bazwaka diamant wana na diamant wana basombi moi lupangu na bango wana ale même bakisi bagriki wana ezalaki quand même natumbaki ya mobali et puis ya mwasi non na bana utumba ya mwasi mobali abimisaki yango ta on a kekuna nde mwasi pa bimisa mobali na tumbi voilà et sili nde na ko réunir bango bazongi. Mais est-ce que place bitumba sur banaki place bitumba yo ko combattre ngande yango wana so basali so unité coalition ya bango ibale bon ngana za sincère c'est ça voilà nabimaki parce que le plan le ko ezalaki eza clôturé eza pas moi kitoko pavement tout place bois kamatiti ezate ngana na propriété pour na kolinde na propriété alors poubelle nanga na tia na coin ata papier to na leki mwa kwanga na bwaka na après na bwaki sango voilà cantine nanga poubelle ngai na bimi na ke église na lali na église tongo etani ti na tango na sisi service na zo zonga ezalaki déjà ba 15h 16h tango na yo ko zonga ba 15h 16h bon entre temps bayer ba luki mutu batia na batia mutu batia locataire na ndako munene enfin bango mbongo ane permettre bango bazonga ba voyager bazonga et si bazupe mbongo mutu parce que jour bango bazo sala déménagement pour ba libérer ndako ba moto apesi aya kokota alors ba biloko na bango bazo kenango bon ngana kuti bango déjà bon biloko déjà c'est kei bango pe ba ozwa moi biloko etikala ki pour bakeni na ba boke tongeto la kayo mais ndenge za boye biso pe to voyager dans 2 jours. Tu soins surtout dans 2 jours, tu vas voyager. Boutique à la malamu, comme ça, mon père peut y aller, vous allez bien. Merci beaucoup. Boké malamu tout ça. Amen. Bana bangoana. Moi, il y a 12 ans, 13 ans, il y a Mobali. Tant on a baluka na sima, poubelle les athées, pour na simba qui sont papier, papier mouchoir, papier mouchoir. Tant on a baluka na sima, na ina bois papier mouchoir, mais na moni poubelle. Quand pour les alaki, il y a propre yasika. Oh. Mais nani poubelle nanga izate ye moi na wana habite na moni okwa ezakuna epana bango na lupanga famille na bango kuna po ezaka l'avenue suivante nde lupanga famille bango basombika voilà ote na moni yango kuna yepe mama na za wana ngabi mais bokena kantine ngande ote comme ça oyela mwana na yela ngai ça va ezaka avenue yo avenue elandi bakei ngape na kipete bakei na bango ngape na côté na ngai na kangi chambre na bandi ko sambela ti butu mona na yete bon na yo peut-être babosani cantine nga poubelle kuna ou quoi le besoin de ranger na yote et de ranger ngate ya na poubelle eza na cantine somba ki ya poubelle mais bien que ça sika allez na yiko ko bimana na tongo na komi kuna pa na bango na tala soki ezali po na ngamo ko na zongo na pesi pe mbote ndeni ote bango babimaki na kuti mama na leki na ye mwasi parce que le pango eza ya famille mwasi non babimi kasiko bakimi ça va bon tena kana tu na cantine ngo te nani asazwaki bandalobi yaki nango ngalo mais ngamoni ete et comité na moni pe ete ça va ngana ke na ke église mais na biso ke grand problème mwana wana bungi na ite so comprendre mwana 12 ans ou 13 ans abunga
tandis que bana na bango abungi na sasi ke ndenge mama bango alobaki azoyela yo azoyela ngai mwana pe ke azwi pe cantine mais ole kaya na cantine porté disparu moi si tomba ya mobali ya 12 ans que 13 ans tandis que bana na bango ndenge tozana bana bango ya baleki na bango bani bayaka wana omona ta musu mona 2 ans aye moko pe azongi mona 3 ans bani baza bana mika ebele lokwa baza famille nombreuse bayaka wana balie bani tout après bakei mais il y a 12 ans il paraît qu'il y a quelqu'un qui a joué cantine pa ya nango a comité bon ngai pe na moni ete ngai pe mutu na tinda ki ete mama ne moko mutu alobaki ke azo ya nango oui que nous ta prière boy ba yo finga ngaba siko bango siko yo ba kolo likambo oyo mama na papa ba charger petite sœur na bango ba boyo bima ba porter nga plainte na la police na commune ngaba ba tiki plainte kuna et pas major bon na bombi comme na ba porter plainte kuna ke ngai na bungi simona na bango mais les qui n'ont rien na ba soda liboso na ye ko finga yo omona na biso ozana bakisi ozana kindoki okomona tokolakisa yo ngabi mono wapi menga na tindi ete soki ezake nga na tindi ça va bino moko bozwi kantine nga bokie nango mama ne moka lobi ke azoya na yango po ye mona lobi ke na amoni yango eza kuna epa na bino mama ite azoya nango bokie esili na lobi te ke kende kozwela nga toni rien so pe bopesa ki na ebite so pe ninga na moni pe mona awate bon siko soki ezake aye nango nga na tindi là c'est autrement ah sert na rien quand ndenga zo finga nga na otala sert ngai na kisi ngai mutu akisi na magicien pasteur andoki magicien mi sapi kaka nga na minzabe na ngai oninga nazomona kaka ndaulo ba oninga nazomona la police ekoti la police ekoti bayokanga nga ah oh monsieur toke na bureau nga bureau pourquoi toke oyebela ngo bon ça va bon c'est la question na lata nazali na kilote na koti na salika une courte prière na binzambe na ibi likambo ni mutu ni makolo alors lelo yo ngambo nyonso mona na te ekiteli ngai tandis que na biata eloko te bon ba fingi ba lobi nyonso bon siko yo moko justifier ngai na problème lobate allez na latika pantalon sili na bimi na bitokina biso anai bazo finga biso na ba policier na bango bazo finga ti to comité wa ba parents na ba mpe baza ba para baki abatiki batiki ba charge ba no charger na ngai ba pesa mbongo ba porter plainte bi baki allez to comme na bureau nani major abio akota na koti vanda na vandi azui PV azui papier atie procès verbal atie PV a commis date tout a commis et sili abi monsieur comme non nani ngabi comme na ngai Josué Lokamba Kunz adlasi no biki atelme oh c'est là abimi libanda ti ça t'a pas 20 minutes après aye aji subiki excusez ngai bon kombo no nani ngabi kombo na ngai zali Josué Lokamba Kunz osala nini ngabi no naza évangéliste akomi pe kombo te alali subiki abimi libanda abitala moto na ko sambisa te so eza makambo na famille na omona tandeni na bano sambisa te bo sala nyonso eza makambo famille na bino botika muta bato donc na ko kate naza conscience na ngai sala ki afandi abetu na yo conscience sala ngo deux fois abi na ko sambisa te moto na comprendre te aza innocent donc eza makambo na famille boki luka na famille soki ndenge botika muta bato abi pasteur telema zonga no major abimisi abi pasteur telema zonga no tala bo pesa numéro na ba police nde ba pesi nini numéro ya bango et puis na mwana tututu major abengi sur place abino ndenge za boye mwana moko kombo na boye abungi banda lobi ya mbona na te porté disparu soki boko lukaye et toute place nyonso bo mona ba aéroport ba frontière tout comme ça nde bo bengi na numéro ya ba parents na tout major akati allez ngai pe abiso nga na bimi na zongi abiso bo pesa $20 na ba nini tout ba pesa $20 bango yo pesa te logo tenga pesa nga logo te yo ko répondre kaka na ke kaka nko komo lokoma na ndako nzoka ezala ki jeune na bango balinga ba sacrifier mona wana bake kanga mona na même butu tant que la police est jui babi mwana na to kanga ki na butu
na papa moko côté aéroport Angile na minuit et tant ka ya moni jeep à la police ale pouf ba pakati mangu to récupérer mwana to tune yo nan mwana nde muta pesa adresse na kombo abi a comprendre te ba tente ba pesa cantine ko mog na la cantine père wana yo mwana boye yaka ngane grand frère soki ya mobali soki nini otika nga ote natika cantine ote yaka oya otika kokenda mwana nyoso ngana oh aza siko na lemba na la police à lemba comme ça il ça va parler ne ba ko joie oh c'est comme ça que va kendo moi na de ba parents na bon ba inga ba lexa eh ben oui ba parents ba linga sacrifier pour ba joie diamant c'est comme ça nzamba yiko justifier ngai mais mutu afinga kangai yango faites attention Bible le Bible ne touchez pas à mes ouais et ne faites pas du mal à mes prophètes ndeko peut-être ce qui mutu sala nzamba aza pe mutu akosalere akosala mabe zala na manière o ekoloba naye c'est ça bien qu'il a des faux o aza faux pasteur o aza faux prophète ata o betier ata o fingi etali nzambe te parce que aza nzambe te mais o ya excuse o ya nzambe en tout cas oko vivre parce que na lela par exemple c'est o ya finginga na miso bato nzambe yo moko ozo a charge naye serana abeli après 2 jours bakene na hôpital ya muke et simbite bakene na bondeko o boyene bem oui c'est comme ça que Dieu l'avait frappé voilà akufara akufa totikali wana na bato bayaki o bayi kokota yoka siko place nini ko makambe bandi to komi siko biso ba locataire na ba locataire ngana moi studio muke bon ye mama na azalaki mama moko bien asala ka place moko bien na société en place azaka mona moi ba moyen na bana nae bon tout ça bien mais une chose nazo sambela na butu na bimi libanda na sambeli libanda bo tititite silik na zongi na sambeli susu na katiti 4 heures nzamba talisinga likam na ye na soina mama na bi mama nzamba talisinga makomi bale moko ya talisinga okoyamba bapaya donc avant yamba bapaya mwana no moko ya mwasi na moni basela opération ya appendicite opération lingai compliqué mais est passé bien tango abimi kaka tango azali na potana ekokite donc asalika une semaine na deuxième semaine oyambi bapaya misato moko aza ya mwasi potana likolo wana oyesa ba mama o ba kotaki wana na oyebisa ye aza na potana likolo ye wana potana eza ya kindoki ndenga koya awa eza pona bazwa yo bauta mboka mususu aza ya mukolo akoko aza na kindoki makasi aoya pe awa coalition na bangwana e compliqué au vie et risqué au kufa kana malade muke puis au kufi photo sambela 1 mwana na ya mwasi basa l'opération te 2 ata baye bakuta oza blindé soki te eza mabe bon papa na yoki yo mais biso sambela na Branham donc so na pasteur na biso oui ça va solo là na pasteur ndiye ngana kena ngai akia so na pasteur adi wana eza ba nini ba dénominationnel ndenge babenga biso ye wana eza ba dénominationnel eza molimo piton bon na moni sikoyo ngana ozela mama tout ça là apesa suite mama apesa suite na tuni mama ndeni osona pasteur oh papa mama ngo respect oh papa pasteur na moni alobi to sala prière na ye nini nde mwana ne mobali azala nzunzu lobaka vérité pasteur aboyaki alobi eza molimo piton eza ba dénominationnel oh bon merci ko problème ezate quelques jours mwana ne mosi pe abeli ti ba komi ngaliema na clinique ngaliema ba seule opération nde babimi kaka pota ezano ka une semaine et demie délégation Timboka ça comment vivre et Timboka c'est wana pe na pota na likolo en dehors ya wana koko moko kaka après moi quelques jours koko moko aye mama ya pasteur yaza mama ya pasteur aye ko vanda wana bon ngape nasi na mi réservé siko puisque voilà un jour nazo sambela na sambeli na butu titi nzambe singa ke bandoki bazawa mais okanga bango OK yango na bible ndenge solo ba que natanga verset oui
Parce que j'aime beaucoup lire la parole de Dieu. Vraiment. Luc chapitre 10, verset 17 à 19. Luc chapitre 10, verset 17 à 19. 17 à 19. Ah. Les 70 revirent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Oui, ok. Yesu atindaki 70 disciples, donc 70 disciples. Après, c'est un pouvoir. Mais oui, que les démons, bazo tosa biso. Mais il y a d'autres personnes qui les démons tosa kabangote. Wow. Il y a des pasteurs, des frères en Christ, des sœurs en Christ qui les démons tosa kabangote. Soit qui ont bon à jouer tout, les démons bêtier. Gloire à Dieu. Vous comprenez ce que? Mais je le jure devant Dieu, depuis que nous avons un retour. Que les démons, rien. Parce que nous avons des gens. Mais ceux qui nous avons des gens, ils ont des capacités. En dehors de ça, nous n'avons pas de gens. Mais ceux qui démons comme ils ont c'est qu'il y a un problème. Ou aux gens don en athée, ça les donne à eux. Donc voilà, c'est mon tour aux gens don à eux. Ou aux gens qui sont salinde et font les portes. C'est ça. Continuez. Ah, Abi. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Amoni Satan na kokwea na likola kwena se ba lokola mokalikali. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Oyoki apesi biso pouvoir ya kotamba likolo ba nyoka, likolo ba scorpion, likolo ya nyonso ya mabe ya Satana, mais eloko moko te ko sala biso mabe, eloko te. Gloire à Dieu. Ok. Na bondeli ti nzamba lobi nanga mais na moni pe na kangi pe ndoki boye physiquement te. Nde eye ko sala na kendeki na zamba ko sambela. Na se préparer nde na kendeka ba zamba ko sambela ba retraite na ba église ba ni tout mais autour na kendeki zamba. Tant na ke zamba mais na kenga moko te. Na kena amina nga moko. Ouais. To ke zamba. To komi kuna na zamba to salaki une semaine. Mais na prière tant tu ça na butu lokola na wana na bandi église sika mais siko tango lokola na bandi église sika muto swanga za le olongwe siko makamutu même place au kenaka kolala donc est-ce que ngo sala ndé o nzamba pesi siko église siko nzamba lobaki na fungo l'église même voilà c'est ça siko tango avant na fungo l'église Yesu abimeli ngai wana osama na butu abi kendo fungo l'église je pense que c'est na beta lisolongo ouais siko ngai esika kola les ate nazata na efrate nazana mbongo te apart kama tsombo moko ya mbwa nazalaka nango siko no fungo l'église na bana ndenge nini nde eleki nango na moi tango na na sambela na osambela obi ke fungo l'église ngai bon na bana ndenge na bandi ko sambela ti tango kana sisi prière paf noki ba bengi téléphone sonné ba e bana sonné na avana sisi osambela tant on a sisi ba bengi suna yambi noki bato bazolela nani ngai se réalise se réalise ndenge ni poto sam to bano sam na ye na église ba bengana kanga te papa kufi bon na yupe papa ngo abele mingi asalai 6 mois na Saint-Joseph aolia kana ba sonde azali mandataire après ba transféré clinique universitaire kuna sali 8 mois alia kate ni te atele mapete loko te aza kuluwe na mbeto mbongo nyoso pesile ba médecin ba tali ba bité aobi ka chuti bozonga ndako so kufi bote na mort nde bazongi ndako ba lali nde na tongo papa kufi ba leli titi après bon ba ke zo mutu kapona ba mena na morgue nde sera benga siko ngashi kono bia bon zelanga nazo ya bokeno na ete bo zelanga ba ke no morgue te ba zelanga na yepe na bi ke même moi na liboso dirambu ki azana Suisse a la nanga voilà parce que ba ça ba preuve tangible to solana ye voilà a couper ko benga yo pona a confirmer yango voilà c'est ça nde na kepe na commune bato bazolela ka talaka ka ba père de papa ba père de père nani na bi azana peno azana chambre na bon tokoti ngai c'est réalisé na mama na ba to fungoli basi ba étalé déjà na simbi loboko na simbi loboko akomi za makasi kilo donc mon boko c'est quand même akubi na simbi libumu déjà papa azate na bon to sambela pona nga idée ya résurrection ezala kite na za ngote na yoka to sambela po ba bengi ngai to sambeli papa d'ailleurs to sambela na buyi bon akende kopema na kimia akende na ye na yebi pete ngai ezaka ke yo na lobaki bozela ngai bazeli pe ngai
na ye pe na yo toke tokota aza na ndako to sambela nde to bandi papa nzambe tinga boko esili bozela na tie loboko na libumu na réclamer esprit na ye na bi esprit ezonga awa souffle de vie ezonga awa nkolo azanano otana ikokite akokufa bote zongisa ye na vie et témoigner au nom de Jésus-Christ na yo kababi sanga pena litoi asekwi tika ye yebisa ngobati kolela ngape na kati mango merci Seigneur merci na mama bobima sœur bobima papa asekwi mais botika ye mais papa azakaka ya okuba bango pe babimi mama bimi na sœur abi nga mutu asuka na bimi na bendi porte babisi ba hotel boti kolela pasteur obi asekwi bato pe bati kolela mais papa pe na azaka ya okuba siko ko bimo nga na bimi na venir avene munzana na lo avene munzana na mumbele parce que tant on avale na munzana na 142 bango bazalaki en diagonale na ba pasteur très bien on comprend le pasteur en place église aux alaka wana wana place to mando vanda wana nde to ebani bongo tant on azobima na sala quelque part na nzela ba esprit batu ezate ke na omona batu ba ye pona nini biso okangi mutu na biso yo ozongisi ye okomona tozotama na okipeza nzoto ekomi kilo botamola bango na otamola na bango ko oya mbeta likofi te basiminga na nzoto te mais na okike neti na za neti étouffé quoi batu biso okangi mutu na biso yo zelo komona tokolakisa yo nini tu na seki donc omona ka mutu otamola na nzela oseka mais oyebi te nini ondala zomona na seki na yiboza bana zela okomona tango tokomi kaka direction luka mawa na munzana wana église ya pasteur Gilles mawana ezaka na coin tanka na bimi wana na teleminga bo ngana bino tozosuka awa nalobika bongo na loba siko batu ba mwa kamu batu ba mwa kamu ta loba mbebi makambe ese pasete na telemi na bi ngana bino tozosuka awa oya ko landanga au mono na osala pe boye ba ke Yesu azana bomo ta na libongale na kene boye nye ata isimo kote ale na kenanga na komi pe place au dazalaki na fani nanga après quelques minutes na vite sur les gars 30 ou 45 minutes na ki téléphone nanga ezo sonner na yamba isusu papa na ndé muto benganga papa akufaki muto zo benganga après 30 45 minutes na bi na ça na besoin na papa kata boy sœur Elisabeth yaka papa seku yaka papa benga yaka est-ce que le lupango makelele ngomi nzambe nanga oni ngana na solo kamba aseki nde na zongi vitesse na comme boy ba raconter ngati wote pa katango ke moi qui dit ba moko to mona papa afungoli porte abimi na salon batu bakima batu to papa abimi lisusu ti libanda batu bakiote ye moko bera te bokima te na seku boya otela nga mena sukola asukoli boya nga biloko nalia papa lié biaka na radio na ngai ba ye radio botiana papa abanola information c'est likolo nenga na yete nakuta papa fani wana na veranda mais mutu pembe lete ba ko banga kaisa non bon mutu asala batu basana bazana sengo botia kiti na vandi to sambele papa nini ayi papa na comprendre te na za iso na mbongo te mbongo silinga nzambe na yo lokola zongisinga na bomoi lupanga ngo efungo l'église o mo ndenge meme bandaka wow nde toye ko banda ko sambela na salon ya tata wana ngai papa wana mwasi na ye na bana na ye na se réaliser intercession na salon c'est comme ça que batu bazoya moko ti ba miracle salama ti malé ti batu ko batondi na salon de to komo sangisa mbongo muke poto bima libanda nde yaki ko sala ke tangu to bimi libanda so explique ka o moni place ezala ki alobaka ya monika la muki ya mo bon na quand on professionnel na tout na mona ki nini c'est là tout bon il en ezala kité donc ngalo bakali comme ndenge ezala fungwami la résurrection ya papa wana o moni sikoyo ya on a le frère Dirambu qui est en Suisse azola na ngai mbote mingi bisika yo zali voilà so landi biso ko mwana ya papa ngo mwana papa na liboso yona très bien alors nde sikoyo yango église même ebandaki nde bongo ebanda te na ba motif moko empire to na se rebeller to ni te ebanda nde bongo de yo même makanisi zaka na ngonte po ba place ko bandela te na bandela ndenge ni voilà c'est ça nde début ya même ndenge wana si na ndenge pe to bima libanda ndenge pe to komi na monde entier ah ben voilà bon wana ezala parenthèse on a parenthèse kitoko boye
nde nazongi sikoyo na bon voilà avant na fungo na kotana tango to bande église nazo modéré ngamoko nazo te ya ngamoko na obeta mbunda ngamoko nazo na osala tout ngamoko talaka obeta mbunda o modéré o yembisa nini tout o te ya tout et comme pina que na komi na zoki na ba mungongo et puis ba veille de prière ngamoko na diriger veille banda ti tongo retraite ngamona sa ba service nyonso oui que ya isa que au cracher bo makila siko mbongo pe mbongo ezate o sala musala beti 700 francs 700 francs 700 francs au moment que siko na sala ndenge ni mais nzambe kazo pouvoir que na kende ko lia et pas na maman bokilo et pas fiancé na ngai olia akakula akakula so na kete na la linzala pour nini motif eza ya mbongo te église de fungami eza te ke pour na ngai na mi enrichir pour exploiter bana nzambo nzamba sali miracle pesa autant to te mais mutu esenga pesa 10 na ye il faut na te ya bango ba pesa ba 10 ba pesa ba offrande ba soutenir mosala nzambe c'est ça voilà alors c'est comme ça que nazana culture wana ndenge bibliquement ndenge o nzamba sala wana bible opeka mutande ko bunda kaka bible oyo kaka ye yango yo depuis no nakati donc nde sikoyo nzambe ya yosunga toyobima libanda mais tant tobi libanda tellement travail eza mingi nde papa moko prophète soit disant prophète Enoch bon na bombi poste non na ye aye alobio nzamba tindi ye poto travailler na ye siko na yebi papa ngo parce que église on a kende côté ya na die beni ya zalai kuna na potre ngwanza on a loba ke pasteur nanga ayoka na ngane place na hotel na église on a pasteur nga na bondela pona ye amoni ba o melise mai ngana Jésus to telemi pe abiki ye aye pour que to travailler na ye bon comme na jala qui donne les besoins na tout ni volonté nzambe te ondimika na ndimika mbala moko na ndimi mais to comment travailler bon nana le kana te ya te mais a osunga ngai ta mususu modération a modéré to moi makamususu intercession mais azana no na mone azana no na c'est trop ouais voilà bien kaza papa mais akobo tanga parce que azana bana miko plus que nga alors mais c'est bon azala kana mais na encadrer non entre ta ba jeune ongana bandaki na bango bana ba 12 ans 13 ans 15 ans ba Christian ya mweni ba Cyril misimi allez na balisi ko former bango ba ko former bango siko ba Joël kuma ba aleka ke émission pa na ko Joël voilà voilà na bano former bango siko yo na modération l'intention tout na yamisi bango yesu na pesi bango baptême na bana comme que bana soka o modérer bato bakoya wow surtout Christian ya mweni donc ils allaient terrible soit tellement modéré bato bazone là bas quoi théologie spirituelle sikoyo nani nayo ko kutana mosala nzambe mususu bon azalaki nano pe kamuke allez na former rapidement na bondeli pona ye na lakisa nge pe en modéré yende mutaye ko sunga po azalaki munjunju s'adaptaki rapidement mais prophète Enoch wana mususu ye azakaka na ye nde na ke retraite ngai na ami na nga tant to ke retraite to tika église et pas na prophète Enoch atika na église kuna kote to ke tozo bondela na butu to fukami tozo yemba mbala moko na mona nguma munene na zamba nguma munene ayepona amelanga aye mbala moko tangu mutune zoya afungole munoko munene tanga zoya pona tia mutu na ngana atia na kati munoko ne na gangi au nom de Jésus akwe bouffe ezate na lali na tozaki afukama akwe bouffe siko na simbi boye na simi soboye nguma siko autia boye na bi nguma ya cher charnellement to pe spirituel so ndene wonga na zo otala siko boye torche pe zakita ezali mulili siko moi sanza ezalaki siko moi na bi nguma ya solo tonguma vision namona akomo bimisa lolemu nae autia boye c'est comme si aza abati ya moni na obike je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents tout. Tiko ni kanisana yelinga ke serpent ngo il fait ça Satan ayeyo. Mais namoni ba pesinga kiss décomprimé. Ya ba aspirine, so ki aspirine, so ki comprimé mais ezalaki pembe net ba aspirine. Bon siko ba bisanga bo. So ki opesiye po alinga kufa.
mais ce qu'on pèse kaka kishana aubika ma pas na motema mawa mingi ngasi kono ki mawa na bigi pa ko balukelo tala nan ngasi kono ki neti mawa na zi basipri na tiebo e kana tiabo atielo lemwe e koti ba abaluki mutu tant que esprit ne koti abaluki mutu Enoch prophète wana totiki oh ndeba bisanga omoni aza grandoki mosala na ye ko panza l'église abandi na bandundu ville akeki quit aye awa asala ba crime et obiki si epona nini il fallait pas pesa question yo lokola motema ne lekima wa aobika akobela pia kobika mais so pesa gete alinga bela na nga frapper de azui frapper na alinga akufa na regretter pas vision na regretter na na regretter ebungi vision katani na yo mo ngo bomano na budget master ngo to sambela na nobi kata no prier kata tikala lutika bambo eleki na tala makamna mona na expliquer yobi ya solo yonde wala yot ngala ya za nzoto mikene ti yomi za brutal wana yot so ingana nga bomba papa omona to zongi pa ana linga papa ngote esprit na bomba na simbate ngale na za mutema munena ko supporter chala c'est to tika bo allez na to zongi tango to zongi to komi na bengi papa na komi po to komi to longa kuna ba 3h du matin to yokoma ba 7h 8h na bengi na papa yaka rapide na komi komi ozana ndako ngawe aye na jipe kiti opese na pese to vani to sambe na papa mwena kangalika moyo tipo kwa ezate yo za pasteur ko pasteur ndenge nini kimungala pe ya ebandi atie akanti nte yebisanga no koma pasteur ndenge nini ote nazalaki na église protestante nazalaki diacre et puis tango na longwa na keki kwite to travaille pe susu na nini sebeko et puis tango na yawa nde bon yo dans la commission pasteur pe azana 4 pastoral azango wapi et pas papa qui zamena kibila OK na ite soka zona ninga cop parce que na ndimite ke papa qui zamena cop c'est ka carte bongo na nini ba soki ko nini na busala pe bonza mango ayebi vraiment ayebi penzate or azwango na ndinga fraude or azwana ndinga fraude mais nde na to ko solola na wi papa omoni ndenge na tune motuna po na omona yo uza pasteur te uza ndoki oui na yo uza ndoki obotama na kindoki na limwa mama na bino et puis osala ba crime na bandundu osala ba crime na kikwit ti awa mosala no ko panza ba église oyaki ko mekanga obaluki nguma po na oya oboma ngai omela ngai mais okokinga te na expliquer ndoto ndenge zalaki pe okobela soko tubeli te otiki ndoki to komona explique moi weso makamu na lobi ozando kitote ote na ndoki andimi face à face te na ndoki donc bon OK raconte-moi ozaki ndoki ote ya biso za ko botama et puis ye moko abando racontenga ndenga zalaki na bandundu ti na église protestante ba commissaire diacre et loko be ba bingana kai na bandundu yena des camarades ne baza bango ekira bango 3 baliaki pasteur tango baketalisa ndenge bakendo talisa nde ba trouver que bango misato nde ba chasser bango na église soni wana nde akimi ake yake kikwiti kuna kikwiti apandi église balie pe pasteur nde sikoyo kuna pe yebani aye kokima aye awa musala ko panza église pe apôtre et panzana pe ndenga zalaki wana donc ndenga yake pana ngande kuna ba panza église panzana so aye pa na pa bige yozo mata aye ko pa panza ngo voilà et puis asala soki asala ngama be sindeni mais nzambe exposer ngabi omoni osuki bandalelo il faut passer na délivrance okoki ko modérer te okoki ko teya te parce que to sala ke test avant to ke mangengenge to na zamba et sala kinini to sala ke na séminaire ya 3 jours séminaire to sala ke 3 jours to louer ba instrument na kobundana tout bakiti tout bato baye bato ba répondre premier jour to pesier deuxième jour moninga na ngana troisième jour ngana clôturer sikoyo avant séminaire banda avant séminaire banda on a 2 jours avant séminaire à 5 versets to zaina veiller ah oui papa verset lobby les malheurs étaient souvent les justes et l'éternel on délivre toujours les awapi ngabite ezana psaume chapitre 34 verset 20
Abi ah yo mono yebi ba verser belenga bi. Abi yo mono. Allez, a commis en papier. Et s'il lobby, etikali un jour. Lobby a benga la téléphone. Limbisanga na luka nini papier na verso pesanga na papa. Mais na pesa ko makitu. Ote na mona papier ngote. Abi ezana psaume chapitre 34 verset 20. OK, ça va. Ah, merci beaucoup bwana langai. Ah yo petit yo, oza danger. Ah bon, problème ezate. Jour au séminaire Zobanda. Ya keti e pa na moninga nangana. Pona atuna version wana kaka. Ami nanga pe apesi abi ah mais papa yo je dois pesa kiot. Ote na bosani. Abi ah yo za na problème yo. Apesi. Akomi ake. Jour au séminaire Zobanda. Wana jour au séminaire Zobanda. Na comité. Yo ka aventure. 15h. Abenga pa tuna nga version nga papa. Na molo kola ote ya te osoki ndenge ni. Ote na côté mais version na no comprendre to ki na pesi. OK. 16h na yeko zami na nga to komi ana. Bale, basi va classer ba protocole déjà to format ki na nini ale. Na bano to banayi ko former, ba bandi déjà ba modération bandi. Papa 17h ba to ba ye tout. Oh, to komi 17h30. Ba to déjà et si ba tondi ye na comité. Je te venditi, tout le monde azoya, papa na non. Alati pantalon moko ya dongi et kangi enzoto na biloko ne kati ekiti na likolo et dessiné. Suko chemise alati abakisi nini veste na tala. Pantalon na eza ya bursaki, oya sali bongo. Et puis eza couleur net ya chocolat. Veste alati eza ya couleur ya kaki. Chaussure ya couleur ya noir na chaussette ya couleur rouge. Siko na cravate ate ya Coca-Cola. On va comment Coca-Cola. Siko tala papa bi lokola tente lokola nini dès que kaka zo kota. Le roi Bobonou. Ta quand tu ko protocole zo répondre aya ne ko tu zal total bo. To fina na ta papa. Ayo papa pisa ki ta vandi. Ça me ngai. Mais papa ça scandale. Mais c'est Eva to sanini. Ate osoki ndeni. Yoke va te tika ina na te no total na. Et sili nde era mate nga pe na telemite na bon tozo benga prophète boye pona te ya biso tout tanga zo telema ale to beti maboko bato et sili to pese micro. Bon. Oh Micho zawa. Fi moko côté afandaka comme les Micho. Azali. Ah mono soka zo yemba na linganze mona yembela biso. Allez, Micho ayembi ayembo kwa likelele. Donc koyemba de azoyemba no mabe. Donc rôle ne ya panzali ka église. Ba duba sepelate ba ya ka sauter. Nan denga yomi ka profil denga na lobi parce que eza média mais non la vérité mais dis-moi non, c'est rigolo. Donc a telemi nimshambi ti asisi. Wote yemba lisusu. Oh, ayemba lisusu ti asisi. Oh, yemba bakisa lisusu nde mususu. Oh. Wote ndenga na za to ezaka mukolmusu to koya kabo. To yembi kaka ti esili pe to panzani na biso. Ante alete. Mais totalement pas pour version na ekimi. Donc aïe bate allo bani verset kimi. Bon, tozo talat. Amen. Yo kamate ya. Apesi no verset. Abi alléluia amen. Aleki. Ba papa nyonso nde bozaliawa. Ata obala ozana alliance. Mais soko zalaka vierge te, libala neza nzambe te. Bolo ba amen. Bato nye. Aye ba mama nyonso nde bozata oza mama to bota oza ba koko. Mais soki yo ndengo zaboy. Soki obalaka me ozalaka vierge te ata olata alliance libala eza nzambe te. C'est la parole. Nye. Nabi Eva, makawani papa zo ale va didia telema boto miko pesa miko. Mbala moko ake vanda nde va didier aye ko zwa mate ya siko. Ateiti esili ndenga na yesiko après prier na bengi papa ngo papa Matteo yo te eza wapi. Eza na verset ni. Oui, eza na Bible ngo pesa na verset. Na l'action volontaire en Zambia na fungoli siko na bi nani yango awa na Bible oyebi Rahab Rahab aza mwasi ndumba oya épargna ki Josué nani otango ba espion nde Rahab abali Salmon nde ba yena Rahab mwasi ndumba baboti Boaz ayeko bala Ruth oyo na nini veuve kutu nde ba yeko bota Obed ayeko bota nani Isaïe abeti David abomi soda
moi je suis baboti Salomon aye kobota ti na lignée wana Jésus-Christ aye kobima siko volonté nzambe to volonté nzambe te de Olexe bato mabe na lakise bato mabe na bandumba bani tout voilà la Bible avait afinga ndumba est-ce que afinga ndumba la Bible nini balobela mabe ndumba na Bible bon bandumba basé belé na Bible te mabe ke en fait azana mabe bolo te mais bandumba babogola mitema nde boza sauver mais bon babongoli mitema te nde boza sauver te voilà nde sikoyo na tango na biso mongo yo lakisanga nga lakisi yo noir sur blanc ancien comme nouveau testament bo yo lakisanga ba version di kambolobi eza na version petit vraiment yo Bible eza bon monter na bi faut se mettre belete na bi oza na suspension na o suspendre le père na suspendre siko tango tolongi to kende siko nini nde tolongoli suspension pour mutotika la azate bon place abani so buzo ba nde abani buzo ba na sima na biso merci beaucoup tango na yo kange ndoki nde andimi au moins siko il faut passer la délivrance yango nde kokima yango na akima to fixer jour papa akima akende na papa akima akenda on est arrivé vraiment siko bien que na lobi mingi mais na ko place to nga na ko mukanga siko na okanga bandoki lisusu voilà mais avant toko si saboter parce que à chaque fois les gens comme mon message na biso to zana ba témoignage oyo to lekisaka c'est vrai to annoncer qu'on était na début émission mais et moko et les canadiens émission après oyo eza kolanda c'est deux éléments où il faut to lekisa isa papa oyo azaki aveugle na Canada oui azaki aveugle na Canada frère Pépé azaki na Canada oui et ça qui n'est avant. Bon, avant de parler de ça, j'aimerais que tous ensemble nous suivons cet élément et on se retrouve tout juste après. Bonjour Église. Kombolanga Pépé Bout. Fandi na Canada, na komaki dimanche soir. Dimanche passé. Ouais, dimanche passé. OK, au Canada. Oui, au Canada. OK. Les voyages mo bandi na combat banda na komi. Et nous avons un pasteur Nandako, il expliqué la combat de Sambeli. Les gens et l'Okomoko et Salami Lobby. Il y a un témoigné combo na Jésus-Christ. On vient d'arriver. Ouais. Il y a un témoigné combo na Jésus-Christ. Amen. Alors il y a un rendez-vous important au pasteur Ayebi à centre-ville. Mise comment ça va passer avant rendez-vous. Na moment on a mise au Koufa. Na moment la société. Na vie avant mise au Kangama, na benga pasteur Mbango. Na komelie à répondre te na bengi ayambite après on rappeler ngai abi frère nazaki na moto yango moyena ya mbezalaki te na bi passer miso yo kufa e bandaki miso zo soa e komi rusu ko mo kanga ma zo mona so yo kote abi zo mai na sambe nazaki na mai tali passer zera na sombi mai na centre ville wana abi tongo nango likolo soko za na pasi so les ala kasunte amen na centre ville on a tongo ni mai yango likolo passer a déclarer abi sokola misu le mai wana kota na kati ya misu ça ela ngoso na poko nde bozongo na misu na ngai yo efongwami après quelques secondes et ça la mino là aussi au tient ndenge na lubanche na kati ya misu misu efongwami amen na mutu yango to na rendez-vous la ya zongo na misu na nga rouge mazo tout na ngate donc un miracle audio ça haleluya bana nzambe est-ce que vous êtes tata maboko pona lokumu na Yesu Qu'est-ce que vous avez clair? Très bien. Et tu me suis soudé. Pas Cécile, Kofi Cécile. Abengaki madame na Canada, ça bandaki ya matanga. Abanda kolela déjà. Maman kuna na Canada bandaki déjà kolela. So bengi ko bengi na PC témoignage avec pasteur Joshua Sambeli, Bishop Fongwami, gloire à Dieu. Alléluia bana Zambé. So bato ba souffrir na misu. Ata bandinga na bona do sikoyo na Canada. États-Unis, Australie, Biscanyos. Na frère Mandiang, pasteur et même na Japon, aux on a biso. On va Oya, boya na église même, on s'est ensemble pasteur José Okamba, Assemblée lobby. Donc monde satanique et monde réunion dans très important, péché même dans mon continuer mais ça des miracles, beaucoup de réunions qui très bien. Alléluia, bana Zambé. Fonda makamusus. Kaka ndeko témoin. Voilà, on est de retour sur ce plateau. Voilà, aujourd'hui on est un peu à l'extérieur, prendre de l'air sous un arbre, comme on dit toujours.
Voilà. Merci comme ça à mon président Roch Bodo, il est là avec nous, il nous suit. J'aime quand il dit petit, tu seras parmi les grands parce que tu fais très bien ton boulot. Merci comme ça à mon président Roch Bodo. Papa. Donc, je vais vous quitter. Aujourd'hui, c'est yo somonate. Muto azape mena sombelo huile d'olive. Asombi. Te, ye huile d'olive te. Ye zala il makamuki auti poto akomi awa. Ah, au Canada là où t'es poto rien. Mais monsieur Koufi ka brisque pouf monsieur Koufi. Ah mon échoute. Oh. Na bi mai kaka na sambela o mela muso tia na miso. Na sambeli ameli a tia na miso paf. Balamoka moni akwa. Est-ce que yo mo milo belani so mo na mo. Te pona na lobi boye. Ezanga te muto na sala ba miracle parce que je ne suis pas le faiseur des miracles. Oui. Celui qui opère des miracles dans le ciel sur la terre et parmi nous c'est Jésus-Christ. Yenda pesinga don oyo bana nzambe ba bénéficier na. Et puis ce qui miracle salami ça me fait de la joie. Voilà, et sincèrement et puis ça peut sengo. Amen. Ce qui mutabi kité et puis ça ngane passe et ça nga passe na motema. Yangiti na kanal luka nzambe na ndenge nyonso moto azwa solution. Voilà. Et puis on va suivre deuxième élément. Deuxième élément des aki oyo tindaki mutasombele huile d'olive. Ah ya nini ya bon. Ezana bato ebele babiki na malade miso musu abiki pe yazana États-Unis. Élément de lingato ça sur sa part oyo parce qu'il faut tout l'exa deux éléments. Ah, eza ya jeune frère mon cousin na hernie, azan maçon. Oui, azan hernie, il fallait opérer, ça ne va pas et puis aye na bi somba huile d'olive sombi. Combien de aiguë? Ah oui, aiguë a ko chuter. To bondeli hernie limoye ici à témoigner, voilà. Suivons aussi cet élément parce qu'on est arrivé vraiment à la fin de notre entretien avec l'homme de Dieu. On va suivre tous ces deux éléments parce que c'est le genre des éléments qui nous fait voir que Dieu existe, Dieu est parmi nous grâce à ses serviteurs, notamment de Papa Josué de Kambakouz. Et ça fait plaisir et puis on est édifié. Bota la place Moutaouti, bota la place Église Ebani, puis bota la Maramangone, ça pour continuer kaka. On se retrouve encore tout juste après. Voilà, on vient de suivre cet élément tous ensemble avec vous. Je sais que vous êtes avec nous. Merci alors à tous nos abonnés au Balingara Chebiso Télévision. Vous nous suivez partout dans le monde. Merci alors. Je ne cesserai jamais de vous dire infiniment merci pour la confiance et la fidélité. Papa, je suis. Tu l'as dit, témoignage oyo, tu l'as dit, deux éléments oyo, parce qu'on est à mon message. Alors, mais je voulais proposer quelque chose. Si je sais que votre emploi du temps est un peu. Moi, je suis belé. Église, aux appels papa et foyer, aux amours belé. Mais est-ce que tu as aussi témoignage, tu as supplément enseignement? Ouais, bien sûr. Bon, le témoignage, c'est ça qui toko. Donc, tu as aussi témoignage, tu sais ici. Moi, je suis makolomine malandanzela moko. Amen. Voilà. Ah, dosi sanano boy. Dosi sanano, nabi ke ezana place na kosuka. Ah, yo mo place to sukela. Sukela. Poto banda na bandi sikoyo. Voilà, pour enseignement tant to pesa et singlaté au passion c'est mo kati témoignage au kati, bato va comprendre tout ça bien. Lorsque bato va comprendre. Et ça spécialement to pesa enseignement sur tel point. OK. Et né ça bien pour bato base édifier base ba quand même. On dit to pesa témoignage de A à Z, bato ba yeba déjà que voilà. Voilà. Merci. Tu comme la souka papa. Numéro de téléphone est déjà affiché. Mais on est sur peut-être à mon bien tête plus numéro nanga na deux numéros. Soko benginga j'insiste ozinga te komelanga message. Message na ko répondre na sala tout. Ata omone umeli loba ke na bossa na to na sauter voilà. Mais je réponds message. Voilà. Plus 243 9 98 17 18 54. Très bien. Plus 243 9 98 17 18 54. Yami Balezali. Plus 243 89 91 91 055. Plus 243 89 91 91 055. Wana WhatsApp ezana nyoso tout. OK, obengi to sambeli nzambe akosala. Amen. Voilà. Et là qu'on a ko lobezali boye tozana besoin contribution na yo pour na œuvre nzambe. Pour na musala nzambe nzambo pambola. O sema mingi peut-être aussi pas faux. Problème est mais on a besoin de trouver un bon endroit pour toute église, pour déplacer l'église. Voilà. Ce que au sungi nzambo pambola. Ce que pour sunginga nzambo pambola. Amen. Voilà c'est ça. So kabelinga nzambo pambola. Nzambo pambola. Voilà. Mais attends tomber ba imba kabelo. Toko sabato tete. Yo so comme place wana
obete akara ondiro yoka bon soki mpe omoni ke ozwinga te akoki kotinda epa na yo aokomisa eza problème te surtout soki olingi ofuta émission botinda epa na ye bopesi ye soki mbongo émission bopesi ye bofuti mpo ye permettre naleka mpe voilà nzambo pambolaki mois 2 et puis aza na ndeko mo mosusu baolinga basangisi nyonso wana ata 4 yo momo bien leso papa ana na 4 émissions ya to sala ngombango po ofuta mususu po to sala 4 eleka po na ofuta raso mingi ça la fait bien oui ça n'est fini pour aujourd'hui alors mon message na biso prière à Souka ouais pour clôturer cette émission na lingi na sambela nzambe soko lingi zwa mai simba molangi na mai na sambela so poza na molangi ya huile d'olive simba yango na sambela nzamba se manifeste kati na yo na bondelo nzambe na nguya nzamba miracle nazali mwana na yo oyo pesi donc pour na bana no ba se retrouver au nom de Jésus-Christ miracle est opéré onction nzambe elata mayona na kombo na Jésus-Christ pe onction nzambe elata mafuta wana au nom de Jésus-Christ car l'onction brise les joues donc ko sale lango so tiena miso mona soko meli yango quelle que soit maladie et limoyo au nom de Jésus-Christ nzamba visiter yo yo pe motoza na maite ozape na mafuta te kaka ndingo simi maboko na ngai omona bikamu isi elanda yo au nom de Jésus-Christ maloba na ngai lata nzoto pe na pamboli Chic Mukadi na pamboli lisusu brad Seigneur visiter bango ba permettre que ngana le kakao amen chaîne ezala béni na kombo na Yesu amen amen. Merci beaucoup, Papa Jésus. Merci beaucoup. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui. Merci comme ça à toute l'équipe de Chibso Télévision. Vous étiez nombreux de nous suivre partout dans le monde et sans oublier mes partenaires, non pas parce qu'elle a l'argent, mais elle a l'amour des gens. Et puis la Fondation Vida toujours en avance. Maman Émilie Maïnga Seti, merci à toi. Et sans oublier à Lydia Seti, merci à toi. Merci bon, comme ça à mon ami, bon séjour ici à Kinshasa, Princi. Merci à toi. Merci comme ça à Blaise Ochoudi. Et vous êtes nombreux de nous suivre partout dans le monde. Si Dieu ne revient pas, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Restez toujours scotché sur votre chaîne éducative professionnelle chez Chibso Télévision, comme on dit toujours, la chaîne qui vous ressemble. Au revoir. Et ONG Vida est lancé Bongo, opération Sunga orphelin à $1. Alia, Amela, Alata, initiative de Maman Emily Seti Maïnga Mwasinzambe. Na $1 na you, tu peux sauver une vie. Notez bien, descente et cause à la Bongo, naba orphelinat, mokole le 24 décembre 2021, naba orphelinat. Tala mabele malamu ya koluna. Mais surtout ça, la livre souvenir et fondement. Même après la mort, même après le retour à Christ, il y a Misana Biso et témoigné Biso Liboso Nazam. Bien aimé, total ONG Vida a organisé activité $1 pour nos orphelins. Le mois de décembre est juste à la porte. S'il vous plaît, veuillez contribuer votre $1. Avec $1, tu peux changer la vie des enfants. Merci na maman Emily Seti Maïnga Nzamba Pambola yo pour na ONG Vida. Na $1 seulement et que permettre ONG Vida bakende à collecter en bakende couper ça ba orphelin na opération Mneno Barosala le 24 décembre il y a année oyo na kola na moi passe mais nazala orphelin na yebi bon est-ce que o azangi baboti celui qui donne aux orphelins prête à l'éternel toi on a posé tout c'est ça bon $1 à pamba et ko foutre la orphelin mon classe to pesa $1 ya pamba pour na bonne année orphelin azanga losote sosote fufu ya koliate to bimisa Christ et quatre to pesa na autozana $1 na linga orphelin on a lobby $1 na biso ya ndena olo babwe benga na numéro wana opesa $1 no ndenga na zo pesa tout à l'heure soki ozalaka motema malamu ya kusunga tala kanal malamu ya kotina mbongo na yo tole bongo na M-Pesa e-bank Airtel Money bana nyonso ya Canada to États-Unis bokotina oya koboya kopesa $1 na ONG Vida pona kosunga bana etike façon na ko papolela ye akolapa c'est le pasteur Lité Akanda Mutakala Nankolo.